nazala pe na orchestre oya nga moko vraiment nazoyemba pe nazoboaka yaya formanga tano akitira pays vie abande kolakisa nga ndeni bakaresaka chant y compris Jos Diena ye pande koyede nga na kosala chant nyonso bayebi bato nyonso bayebi parce que moto alobaki ke bana wana baza na justice bino tutu oyebi ye Martin oyebi ye nga nayebi ye mais c'est ce qu'il faut être au samba c'est ça le problème. Lelo yo moko vandi mboka eningani mokili eningani pona silikoti pona ngweke bato so no kantaka dansa ya mais lelo babini ngweke parce que yona no tuna batu na tuna pe na bi est-ce que so mona mbwable ati ngana ngani azabe mwana mukebo ina no tanga bakombe batata mikolo bato ngana ta tanga communauté nga père na biso grand prêtre théologue loboko nana ta tanga kombonete nga fra animateur boy ya nzela mi na sa suba discussion ngam na yebi musala na nga bien boy. Bonjour et bonsoir à tout le monde na ba fidèle no surtout ya Koba Plus bato nyonso ba lingaka o balanda ka Koba Plus ni mission na mino bolela trop to lobela yango vraiment donc comme d'habitude ndenge zala kaka to kota to luka ba recherche to retrouver les sources to jouer les sources to raisonner les sources na mutu na bino bolela na star na bino pena bino mo yebi kaka ndebo benga ka tout moment Martin vraiment tous en a besoin donc star na bino bolela et merci beaucoup à Fabrice Ngoma depuis États-Unis et merci aussi à Rit Mutombo yo yebi star na yo Jesak Chipoy Nyamuragira album sur le marché générique déjà donc clip et ça déjà na la plateforme Nyon surtout Kota bêta partout au monde a déjà générique déjà clip et Zolega. Bonjour Nyamuragira. Bonjour Martin. Bonne santé. Oui, santé ça bien. Sauf que tous en Congo, mon malaria mouké rosangate. Normalement. Mon malaria rosangate mais nzamba zo batela makambo ça bien. Ya motu ezali ke silikoti on est déjà sur le terrain. Voilà. En tout cas, bino mo bozo mona boulot to sali. Bato to ba Holandanga bazo mona ki to sali boulot oyo bato bande ko zela to sala. Donc aussi ba félicitations par-ci par-là. Merci na bana Paris, merci na bana ya Bruxelles, merci na bana ya Canada, merci na bana ya États-Unis, miso bazana Dubaï, partout dans le monde entier bazo benga biso en tout cas Jesak tondima ki te menga na bay ki ezala bongo. Mais lokwa baza ba fanatique ba bayi bandima ki te to mona susu bolo ya boye. En tout cas na remercier na bango na ba fleur ba boa keli biso siko tikele pesco tour yaya approuvé biso susu approuvé ngate ponga na makambo déjà bien approuvé sikoyo batum susu bayoka kaka sali vocal ou bien interpréter nzembo moto côté chanson sikoyo mobimba sikoyo moko oyo nzembo loko ba 10 000 francs voilà. Et je sais que tu peux y a comme on a avant beau lancer générique et tout le monde qui boit qui koutana directement na kumoko boye ceux qui na ko benga même bongo et zala qui peut aussi en pleine préparation il y a concert où ezaki beta au beta qui na mikole et par rapport tout mon habituellement nous a dit surpris non bakangi yaya c'était quoi kaka boye bakangi yaya na ebité zaki par rapport il y a préparation il y a concert mais vous avez préparé ba casser bino préparation il y a album ba déjà que zobima pour na ko casser ou comment. Ouais, en tout cas, Nzamba agiste, biso sengaka justice Nzambe. Tu senga justice Nzambe mingi. En plus, tu zappé na mboka oyo, tu en état de droit, makambo sana maki ya zalaki ya kokangama. Ya azaki ya kokangama. Mais donc ezaki makambo ko ezaki anormal. Zaki normalité yango sengaki il faut abima donc merci d'abord na café Chenchimanga grand prêtre made in London merci na Yak Sanchez Seked merci na maman Denise Nyankero
parce que bango balingi mboko ezala na tout droit. Ils en ont tout droit. CDMP, c'est un grand chanteur, un grand artiste. Baleki na bango na bakombo. Ma baleki na makambute. Oh. Baleki na bakombo, baleki na bakombo. Ah biso boy, biso ngani. Mais yende mungongo, kingodingo dinde zali. En tout cas, makambo elekaki akanga ya na 4 heures sans convocation. Na ndenge ya boy to benga enlèvement. Enlèvement et puis bato kangaye bato ya IP crime. OK, il y a des criminalité. On va comprendre. Donc c'est anormal makambo na zolo ba awo. Donc bato IP crime bakangé, bakene échanger, ba moni monité ba ene suna parquet to samba plaignant monanité. Confrontation salamité, malamo papa ake makala. C'est ça mabongo. Donc que tout ça en état de droit. Fati beto lingi makambo ezala na tout droit. Yango tong to monique makambo za no rende ngwana abimi na ye. To bengi bato ba bi mibeko abimi na ye. Parce que to tshelo ko mona convocation te tshelo ko mona eloko te bokangi ba mo mutu. Biso to teme pe ba nzela ba kanga biso mais baba na ngo kanga biso. Ba kanga biso nyoso. Ozomona. Après eleki na ngo abimi nyoso ezaka ko fula yaya ba ko fula na ngo yaya sans le savoir. Ngapo pour ngasi na salama na ngana age saki. Mais moni lupembe ya mutu ya kana makambo ebele surtout na makambo wana tokumisaka nzambe na ba circonstances nyonso oyo esalamaki tokumisi nzambe merci na masa na nga Jackson Tamba merci na Fabrice Kabona na bapel mpona koencourager jesak koza mobali kobeta concert wana epuis yaya kobima baza mingi te bapatrick mobiala USA bacorneille chota sida ya mbongo Aristote benga babengaki mpona koencourager bayani kinia yaya pe lundi akotaki prison vendredi samedi dimanche lundi na soir abimi na ye sans problème. Je sais que tu peux ezaki nanu c'était comment ya ko prendre makambo en charge to moni yo moko na podium au télémi na micro o mikabola ki ndenge nini côté chant côté animation. Oui, très belle question. En tout cas, naza déjà Jesak. Naza la peine orchestre. Oyanga moko vraiment nazo yemba pe nazo boaka. Yaya formanga tano kitira pays avane ko la tsangande ni bakaresa chant y compris Josdiena y pone ko edenga na ko sala chant mais nga na yemba ina ngate. Ebi ke tosana Junior Milimo. Junior Milimo azawana mukwa moko na chant. Azuita na ya yembi na ba collègue mususu ba yembi tant ekomi koto kopesa animation na salika onga na salaka. Parce que na bi ke Junior azawana na obangelo te. Ozomona to beti to sepelisi batu to calculer timing to beta boy. Bon. To souhaiter te yana makambo ya ka ngape lelo. Na cause il a pas problème bien na cause la pas accident. Na cause peine problème moko boye donc quoi sénateur via zate donc animation na babere rouge zate ba wachango bazawana ba animateur musupe bazawana ove bako zala déjà baza déjà bien formé pananga vraiment donc to se compléter et puis to se multiplier ka na makambo so qui côté na moi chaîne côté na moi faita chaîne na oyana cha va artiste en ndengwana oki tala le roi yaya na générique m'a participé. Voilà, Abandi Koutou générique. Vous comprenez? Abandi Koutou générique. C'est-à-dire artiste à Zabongo. Artiste Zara a été qui est né dans le sali générique. Yo boka noka ba mabanga boka mabanga ote. Tout le monde va faire rigolo ba kota na ba générique ba fali pour pas kota na ba générique. Donc les Zabongo. Donc tout ça artiste net ngai na zara danser na comme animateur. Lelo pe na comme pe koyemba. Donc il na saka be fort wana. Donc concert les gars qui toko. Merci Naya Martin Lukusa, directeur Nabiso. Martin Lukusa a fait sa chance. A eu beaucoup de concert aux Mobali. Yo longola nanu ke yaya zana boloko. Ozomona. Ce que été bela là ça va. Mais boloko ma ozomona dans la place moko bien té. À moi ko boma mutu. Ba criminel, ba to boma batu, ndé bazo mériter boloko. Biso ba artiste. Biso artiste le quoi boy bonnet va céder non ba bina ma kambute ba bina ma kama mabete azane criminalité
Vous comprenez? Il y a une prison sans qui Nelson Mandela. Yewana. Dans le but, par rapport à ma moi, je comme la bino, je comme la Sed and Play. Après, au coup, na kolo baba bandi ou bakuluna, ba menacer, si a comment na niveau hôpital. Et après, a yeko kuta juste, ba yeko kangaye na 4 heures. Na ba remarque au nyonso ezo le kao. Na cause derrière. Parce que bon, parce que la justice, pour déjà la justice, déjà ba lobaka ceux qui déjà ba moni plaignant monanité, mais ba lobaka quand même na moto asika qui plaint pour ba loka même. C'est qui nan. Ah. C'est ba nyonso ba ebi. Ba tout nyonso ba ebi parce que moto alobaki ke bana wana bazana justice. Bino tout oyebi matin oyebi ngana ebi. Mais c'est ce qu'il faut être au samba, être au sambité, c'est ça le problème. Dans un côté qui laisse vendre de la parce que biso to na mito to gagner to moite to gagner na silikoti na obi na silikoti te to gagner silikoti zo beta yebisanga animateur nini oyo yebeli ya côté kuna na ngai nani hotel et loko ana peut-être na batu mususu ba yebe kaka ke no kiwane ko suka kana nini mais tant ba yoke beti na nini donc sali moi bien été. Jésus m'a libéré de la prison de Messendiens. Si tu évité. Messendiens. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez Messendiens. Et bien là, vous avez dit que vous avez Congo. Mais comment se sentir culpabilité? Mais bazo sali sabato, bazo sali kasi oui. Oui. Vaut mieux que Libanais qu'Indien. Il n'y a pas de problème. Vous avez un bon banc. Je suis ambassade à Rabiso. Non, un bon banc. Indien Zamutozana est bien té. Indien Zotunga, Indien Abisio, Indien Zamuto coopéré n'a été. Yo Tindaka Talegi, no Akabano Salabendia, au rapport ni au Pessao. En tout cas, ils sont artistes, c'est aux Awana Ponola Moussabatou. Voilà. Vous devez comprendre. Maman a travaillé dans un Libanais, bien un Pakistanais Moroboé, qui a travaillé en Indien. Vous devez comprendre. Les gens qui ont été au monde, tant au monde, ils sont artistes, ils ont dénoncé, ils ont boy. Parce que les gens qui ont fait un rapport, ils ont fait 10 000 francs. Ils ont fait un rapport, ils ont fait un rapport, ils ont attaqué l'artiste, ils ont fait tolobele on a ndenge balanga nzembo lambelele on a ndenge dans lambelele on a ndenge il est sous ton yo sala rappel ndie faut za mail na sens wana en tout cas ben ndie ba lingala bo comprendre biso donc to benga na binoté to linga binoka mi ba changer na obo sala mais bo changer bo matsa mo salaire moi transport pe mata tala kaka no kité matro et puis na repos ba pesa elo hotel ben ndie na repos mené Zaraboé, qui est bon repos, bon, attends-moi 3 000 francs. Rien! Mais nous avons des mingi. Bazaraba, commune à Kin, Balingwa Lambe, on a eu Indien limité, na évité. Faut beaucoup plus na limité, tout le monde a. Mais limité dans mon net. Limité dans mon net. Limité dans mon net, limité dans la. Bani na 15e riz. 17e, 16e, 10e, banini. Soko mi kota premier riz wana, comme belé wana. Mi soba kota bon marché. Ben ndi mi soba kuma kuti kota paka juma. Balit. Il y a solo. Ben ndi belé, même na 10e riz par-ci par-là, basa. Ben ndi kaka ndé, bon neti ben ndi. Lelo ba cop de mongo komati awana nyona. Na bakimbuta na bachango bakote na biso to moko tape koti marché ya liberté koti na bendie na ndenge zo mon album ndenge bobeti na générique et par rapport ya ba générique na union surtout beta bando zala na culture pays tina ndenge komi lelo oyo bokomi na Sed and Play générique zo mona ndenge générique banda depuis na banda ba générique générique ya danger générique ya danger ngo après vitrine. Après vitrine. Parce qu'on a boigi na kinga. Na boigi na kinga. Donc ça dit nazal libre. Au moins côté mon lobby,
tika ngana lia bango na loso na fufu na rotonda vent ozomona malembe de na loso skozo lia ngoma malembe na fufu moi 2 boules 3 boules ko katana mais loso ko lia ngopela so suma plateau loso go betango plateau loso go betango plateau mais fufu otondi avoti bote nana besoin de consommer bango na animation na nenga mabete pour bibe Martin yo yebi ba te belé je sais que alala boyna boy mais lelo yo moko vandi mboka ningani mokili eningani pona silikoti pona ngweke bato so no kantaka dansa ya mais lelo babini ngweke parce que yo na to na bato na to na pe na bi est-ce que so mona mboa blé yo binanga na mona mboa blé te mboa blé sikoyo wana ngweke omoni sikoyo. En tout cas, meilleur générique nanga banana banda makama obwaka eza générique o. Nabaki à l'aise après ça la vitrine auto sana josidienne. D'abord on a profiter directement ya ko pesa na nous félicitations à yo. Oui. Parce que naza parmi bateau yo ba fande la qui internet ya cause la silikoti. Na ba déjà le call les yeux na 13h. Non, les 13 plutôt. Ouais. Et les 13 à 14h. Ouais. En tout cas, Nazala qui vraiment donc très fier. Il y a la bossa téléphone, on a la générique. Ouais. Mais la moni générique, Nathalie, moins de 2 heures du temps. Et il y a 5 ans, 6K. C'est déjà beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens partout dans le monde parce que le lobby peut trop. Et même le lobby trop tôt, c'est parce que nous allons au lobby laki et mon anasko total déjà il y a des gens qui déjà consommer silikoti toujours mon même aussi na TikTok c'est déjà ma vidéo il y a silikoti sans tout signe bien sûr mais ba fan non toi ça va un challenge qu'on ou ba fan miso ça biso ce que tout le monde a biso donc talaka eloko ya loba moko ba ko sala liste ya bato ba kemba na mokili c'est comme bon ngezate na liste na pas sur la papier wana surtout quand bala mo ba sala ba challenge c'est-à-dire eza eloko moko toujours forcément na tirté nzambe alobaki na biso nzamba lobaki tobimisa bitumba tobimisa bitumba tobimisa so bitumba makambo esalami kitoko boulot esalami kitoko donc tozata na problème na mutu te biso tosala kaka ndenge toyoka na ye na nzambe de makambo eza très bien donc tozofoxe eloko te toyebaki ezala boye biso toyebaki ke ekozala boye bato bakobina bato bakosepela parce que kolela na biso ekoma esalaki mokili mawa esalaki nzambe mawa parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu ntango esalami bongo bato bayoki mawa wana ekomi mpa nzambe abita bobimisa bitumba yango moi tobimisa ye bitumba donc voilà générique a ebimi je pense que ndenge ezobeta déjà tokoloba eza déjà kotekama na bimba yango wana oui ndenge déjà ezotekama toyoka tozala comment je peux te dire biso nyonso tozala convaincu tozala fier que non album oyo ekopesa ba résultat ya bien oui ba résultat eza bien parce que orchestre sans générique ebima tobeta deya ba concert toza na concert lisusu na village Chetemba le 11 moto alinga beta so concert wana akende na biso mwa mopanzi totimbelaki toboya pe otanga kombo ne totiaka na se ye na nzambe na ye so tokutanaki na ye moko PDG Kayembe Chetemba oyo tosignaki contrat na ye PDG ayebi na beta nazala wana mais osalanga mwa eloko moko ya bien PDG vraiment bamote na yo place nyonso ozali nayebi te so oza déjà na Lubumbashi tozawa donc mote na yo vraiment signé un contrat tobeta kuna tobeta sous les millionnaires na ozwa date ya les millionnaires on talaka place tobeta tozobeta na ville après ça tolongo wana ba voyage yali le but okutana ina yaya te lelo ne tokutana opesanga ba programme twana ba voyage na Angola twana ba voyage par-ci par-là ba Afrique du Sud ba mbebele ba toi consommer nan Martin si yo zarana ngai na biki soki ba toi déranger yo na koba plus ndeni ni yambela so muto wana bosaka na émission bien
oyaka toujours pas nanga nyamura gereza ndeni to développer awa rien à dire bakatala iso toka bakatala soki tokati nzadi na générique biso bato balakela biso mabe outi na école ya monde ya générique te nga na ya na générique nga biso mais ve déjà biso bozalaka déjà wana bobanda déjà kobeta générique bien pas vie kasi générique ya bane basala yango kwanga mte sala générique je sais que tu peux me sala la générique tabandaka générique asala makambo eza générique eza kaka kobinisa bato eza bomesano pananga kobinisa moto kobinisa mokili eza bobo mesano wana ya genre na ngai ya gu na ngai Martin moi na obiso loko moko boye babombaka moi na liboko te normalement zuma moi ngate ochang maboye bomba patron se tikali oza makambo susu ngana na ko bateke bon batabi ki na danger mais na ko lobela ngo mingi te mais naza nyamura gera na bini sabatu na bi ko pesa makambo parmi ba bogara ba animateur naza na kati parmi ba mbinga ba animateur naza na kati kono wela ni na wela na bango nini aiza ligama musala na cheloko to cheloko na biso yango wana bato zo bina siko toke na champ 10 000 francs yango nezo bima et comment so boyena boy monika makambo nezo kende kitoko tongo yoka 10 000 francs et pe ça zuwa te makambo so na so ezate makambo okangisa pe su bato ezate kuni so seleki aiza sikoyo yemba beta asenga na ngani aza be mwana mukebo na no tanga bakombo batata mikolo bato nga za ta otanga communauté nga père na biso grand prêtre théologue loboko na ta otanga communauté nga vrai animateur boy ya nzela mi na sa suba discussion nga na yebi musala na nga bien boy na ta wana te tande naza na ba masa na ba géri ba futa on comprend biso to ngati miko to bina songweke dans so bato ayo bina te to facilité na bato talaka honorable landu luwau ndombe ebi kabi TGV ebi ke danso yo ebi sanga poso buka manga ebi ka vaine ka ochaneka donc surtout que ngweke ngweke wana na ebité ezolo ba côté ya ba Équateur comment bon ngweke na ndenge au saleli style habillement na générique mais directement na ebité boule za kino nini ba ngweke eza ba biloko yo eza ba munoko moko nga na benga ngo ki ferbo eza nango to ko tabangala o be ko tete eza ba lango nga mona créaka neti to na baka ça c'est l'esprit d'un combo vombo vous comprendre ça c'est l'esprit de sans pombo vous comprendre eza biloko 8 rapa na nga moko to ki eza biloko o nga mona créaka donc ce qu'on a munoko nga na créa na loba ngweke eza lokola mayeno mone to binaka mayeno yango wana nasesivira yo fuga se binaka malembe soki olembio loin kasi nga musana nga yango wana cop na nga yango wana mama Bilabela yemba ale mobali na nga oyo nakomema ye lokola bebe on animation ale mobali na nga oyo nakomema ye ale benda krunzu na yasu d'abord oyo baloba balembe nazo pas vient na madilu papa na biso madilu oh tato yo abongo yanda kala na kenda na ngande ngwana so ki ba nayoki moko je ne sais pas si ils a vraiment vrai mais nayoki va lobi ke na ba concert bo beta al suba nzemu na été obi nayoki va lobi ke na ba concert bo beta al suba nzemu na été ngati nzemu nini to beta barumba na ye sauf bakri na yo mais barumba na ye bon ngai neti nga beta rumba abibilo nyoso c'est den play ba molim nga beta donc bo beta na bino nga na bo to ba tika babilo na to beta ba mandat du chef ya grand chanteur Marie Paul to beta ba nzembo lokola ba vient sur ba taboulay pourquoi pas ba vraie chanson ndengwana ezana ebele ba vient en dire so ba to ba vie belé bo vient sur Kofi Olomide to beta nzembo de poani
Mais merci aussi vraiment à mon DG Ledim Lemba, mon veilleur Yebika Neto Sirulaka. Et je sais que tu peux être comme vraiment à faire émission à Bicho, et na éviter aux la baye à Yonini pour beaucoup plus, base et talikoba donc fan na yo. Pour le bela bangonini par rapport à générique na Bicho déjà. Tu vas consommer gara générique. Si les côtés on va consommer, on va consommer. Merci na bateau télécharger vraiment. Merci aussi vraiment à tout le monde na balandi nyon surtout ya Koba Plus vraiment na bino bato bo bengaka oyo bo déclarer quand tout moment bo komaka bo joka tant na bino vraiment et en tout cas vraiment merci vraiment et à tout le monde et merci à Jojo Salazar partout place aux Ali et je sais que tu peux je pense peut-être à moi oui na pesi mbote na Mama Emilie Nzemba oyo avait nanga tous pepele ya mbetolo na pesi mbote na Trike Makengo entrepreneur na biso ya Changu na pesi susu mbote na Denis Kabe na États-Unis boze belé wana toujours numéro nanga na pesi sabo benga ngai na plus 243 85 44 20 245 donc biso todo travailler ba oyo bazoya ko fêter o bazoya déjà na Kin awa ba que le 11 tozali na village Chetemba na makasi ya grand prêtre Kaimbe Chetemba PDG na biso donc makambo za bien bo consommer mi kaka sili koti Yannick Ekini ya Rombox ya ngwana Zino ça fait la double nationalité ya ngwana Darius Teba na Afrique du Sud ya yangwana Mike Ndembo mozu ya pasi ya ibaka pasi ya baninga Mike Ndembo mozu ya pasi ya ibaka pasi ya baninga en tout cas na pesi ba Beret Rouge Tumbote et puis na remercier Martins yangwana na ko inviter yo le 11 to sepelisa batu na ngweke na sili koti na village Chetemba na pesi mbote na Ledim Lemba boss de boss Ledim Lemba yo yangwana ba mbote belé na bossa nte petit nanga no zoya nete mikolo yo azana checking ya magamusu ya Lorenzo voilà petit nanga Lorenzo ye na eto zo mo waka quoi merci vraiment merci à Jesek aussi merci vraiment à l'invitation à Bisso n'appel na Bisso yebika ndenge to salaka et merci vraiment à Gaylor Feo de Prix France Gaylor Feo yo yebika mon cher ami Mikolo zo la lisa moi kokoma et merci vraiment à Gilda merci à Ronsard et merci à Blati donc bato bazana na kolo ba lokola maboko mibale basangani basimi feboui Afrique donc salutations à bino vraiment et bye